Allez, ça y est, on est 10. Merci. Okokiko. Afin de nous conduire dans une petite prière pour remettre cette cérémonie entre le maire et Dieu. Merci pour nous amener mokolo. Obakelaki biso uta tongo okomisi so kati na tango ensemble. Kolo na ngana pesi merci na onyo so saleli biso nzamba lola ono sangisi so kati na esika na bapaya bauti mosika ba kati na esika pona kosangana na bana bitike. Papa lebe te ozali nzamba bana bitike. Totika ka ba o ayote. Dengo toucher mitema bande ko na biso ba ya kotala bana o nzamba lola. Na remercie na maso o sali biso kolo. Na tiki molulu o na maboko na yo. E bandeli pela moko suka na biso na maboko na yo. Ono so koleka kati na o esika za pona lokumu na yo. Makila na Yesu Kristo dans la protection du kolo na biso ezdi pa biso ebate na biso. Na ye ko telemela nyos to ya distraction
dérangement kati na bana ezala bokonzi te na nkombo na Yesu Kristo. Parce tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Soyez les bienvenus. La maison de la seconde chance. Allez, bisous, on estime que le temps nous est imparti et qu'il y a des gens ici là. Seconde chance qui nous accueille et la maison de la seconde chance Azali Koyambape orphelinat Amema Oyo ba responsable na yango Bazali Awa. Nous vous remercions de votre accueil, surtout vous disponibiliser temps pour nous recevoir dans ces cadres aussi. On a événement Moko Yalelo. Alors je m'en vais directement vous donner le programme d'aujourd'hui. Après la prière, Poto Yimba quand même hymne national. Parce que nous estimons que nous travaillons tous sous les drapeaux de la République démocratique du Congo. Abelé Oyo Sangisi Bisobana Boka. Oyo son excellente Judith Subino Toulouka Azali pour servir. Après Yango, tu peux présenter Hôte Nabiso Yalelo. Et qu'on a suivi un mot de bienvenue. Il y a Bino Batouyambi Biso Naisika Oyo. Après, il y aura un mot de Madame la Présidente de la Ligue des Femmes. Il y aura le mot du coordonnateur et nous allons passer à la remise des dons, séance photo. Après, il y aura quelques interviews et puis tu aussi ça, manifestation de Bissologo. Tu vas une prière, tu reçois qui s'appelle la prière. Alors, un instant, je vous prie de vouloir vous tenir debout afin de chanter l'hymne national. 2 et vous, Congolais, unis dans les sorts, unis dans les sorts, pour l'indépendance. Longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus élégants, vendez au peuple ardent, savez la belle. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer dans notre souveraineté. Congo, dans le pays Congo, les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous verrons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au 30 juin, 30 juin au 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré c'est l'immortel, serment des libertés. Et nous lèverons à notre prospérité pour toujours. Prenez place s'il vous plaît. Maison de la seconde chance, chers responsables de l'orphelinat Amema, nous vous sommes très reconnaissants de l'accueil chaleureux que vous accordez à la dynamique Judith Sumino Toulouka qui vous fait visite en ce jour. Nous voulons juste en quelques mots vous dire l'objectif de notre mission ou de notre arrivée ici. Comme nous venons de le chanter dans notre hymne national, il était impérieux pour nous, parce que nous avions dit nous sommes unis aussi dans la solidarité, par les liens d'amour, parce que la République démocratique du Congo qui nous lie est plus fort que nous-mêmes. Nous sommes nés fils et filles de ce pays. C'est ainsi que par ces liens d'amour, nous sommes venus manifester notre amour
dans cette journée que nous pouvons considérer comme de partage, surtout dans un temps très crucial où sous tout l'étendue du territoire national, la rentrée scolaire 2025-2026 est effective. La raison pour laquelle la dynamique Judith Sumino Tuluka, dans sa mission d'être à proximité avec les personnes les plus vulnérables, surtout dans les volets philanthropiques, a voulu partager ces moments avec les orphelins. Na lingala, tout ce pays toya na mukolo ya lelo, parce que ezali moment moko très important. Oyo rentrée scolaire bana bazongi na kelasi. Mais le kola bana bazonga na kelasi, mwana ya ngai, mwana ya yo, mwana ya responsable mususu peut-être azu occasion ya kozonga kelasi. Mais bana ebele baza na kati ya ba orphelinat, bazu occasion ya kokota na kelasi te. Po azali na papa te, azali na mama te, azali na ndeko te, okoki kosunga ye. Alors biso lokola tozali komema kombo ya mama Judith Sumino Tuluka, oyo azali na kati na mutema na ye na bolingo, oyo azali kotalisa epai ya population congolaise mpona kolakisa ke akozala toujours na problème ya bana Congo na mutema. Tokanisaki na permission na ye po toya awa toya kovisite bino ya mwana boyambi boye na biso malamu bon manifester yango na maboko s'il vous plaît. Alors, d'aucuns peuvent se poser beaucoup de questions pour na oloba, mais pour na nini to solola kina batu ya orphelinat maison de la seconde chance que tokoya ke pas na bino to monaki que tozaki na orphelinat mibale, mais vi emploi du temps ya ba oyo bazali ko kamba biso na emploi du temps ya moko na bino yango na tondimaki to sangisa bino na esika moko, et puis et qu'on manifester pour que bana oyo bazali na orphelinat maison de la seconde chance bayeba ke ezali na bana misusu oyo bazali ko souffrir lokola bango quelque part. Ndenge toyembaka na nzembo tant tozali bana mike, as-tu compté les étoiles et les astres radieux qui forment les cortèges dans les cieux? C'est Dieu qui donne la course et les pas. Il y a certains enfants qui vivent dans le luxe et dans le bonheur, les autres dans la misère, mais Dieu n'oublie pas chacun d'eux. Yangwana tundimaki ke to sangisa événement oyo place moko pour que tokoka oya muke lokayi kozala na portée na biso toka bolango na bana oyo bozali komona bana oyo bazali na bana ba bébé ezana bana babwaka na balabala, mais ceux qui ont fait dina et beaucoup pe kotala makambo wana donc kosunga bana ti wana bazali ko sécurité na kati ya vision wana pour que mwana nyonso ezala mwaka me azala babengani ye mpona kosusoseleri mosusu mpe kaka mpona parce que kozanga komema mokumba amonika koki te abwaki yango wana ozali komerite bino baresponsable ya bainstitution oyo longonia makasi lokumu munene kwi po mosala bino bozali kosala boyebake nzambe ya likolo nde moto akofuta bino. Biso tokoki kosala boye ezali mpo nzambe kosunga baorphelin na baveuve. Yango wana na moment oyo tokanisaki tolobi na kati ya orphelinat oyo tozalaka na toza na orphelin mosusu baza na baveuve na bato misusu, mais na moment oyo tozali toye uniquement d'abord mpona bana ya kelasi, toye uniquement mpona bana ya kelasi, tout en vous disant que dans l'avenir okomona madame Judith Sumino Tuluka à travers misala na ye ya malamu akoya ko visiter bana oyo na façon moko esengeli lisusu. Mais tokanisaki ke ndeko balobaka na français, le ventre affamé n'a point d'oreille, ventre affamé n'a point d'oreille, c'est-à-dire que mwana oyo ozali kotinda na kelasi ata azali kokende koyekola, mais soki na kati ya libumu na ye eloko akolia eza te, mwana wana akoyekola malamu te. Yango wana tokoki kosala mwa effort par-ci par-là pour que geste ya lelo bomona ezala effectif. Merci beaucoup. Pona kotalisa makambo bazali na yango mwa difficulté koko so ekozala, et après tokopesa sikoyo tokozongisa malo. Je suis DGST. Je soutiens les actions du gouvernement. Je suis DGST. Je
Zorabana. Merci beaucoup. Nawana. Otokambaka. Tozape na moi ba difficulté belé. To luka pe ba soutien ba to ba soutenir biso na moi ba difficulté on a otoza nango. Loko la ndako toza nango eza na plafond te bana bazola la kaka bongo chaleur na sima kuna to na dala wese bukanaki eza risque pona bana mwana leki na sima ozo banga ozo mwana za yemo na sima tanto aya ko dinda na kati ya dala wese wana tout ça ba problème moi belé problème alimentaire mwana bana bazo zanga leti na minute na congélateur na biso tozata na eloko moko te ate eloko ezate problème alimentaire ndezo tungisa biso mwa baloso mwa bafufu mwa ba difficulté toza nango mwa ba minerval bana nde bazo kende classe mwa pe mwa ba bilamba pe mwana mwa bilamba kolata pe e baby bato musu bazo yela biso bilamba ezanga tina bana bango balata mais eza propre te bango pe baza bana futo zwa bango na valeur eza te ke loko o bana no balati na ndako se baby oya nango pona bana oyo babiloko ane wana totumba ngo tolatisa bango yango te mwa moke o mama na biso azwaka responsable ya orphelinat oyo azobunda kaka pona bana mais eza vraiment insuffisant donc toza pe na posa soutenance pona bana oyo soutenance penza wana ekosala biso esengo na biso bato tozokamba bango tozala na esengo bana mpe bakozala na esengo. Merci madame. Ok, nasukisi wana mingi na mokolo ya lelo ndenge tomoni vraiment GZT baye kotala bana baye kotala biso na kati ya orphelinat. Vraiment nzamba pambola bino maloba na biso epai ya mama ya Ligue des femmes akomisela biso epai ya mama pe emata likolo biso ba orphelinat oyo toyambi bino awa ya solo tozana mikakatano tozana ba partenaire te oyo bakoki kosunga biso vraiment na nzela ya 4 volets oyo tozoko exercer pona bana oyo. Tozana volet éducatif, prise en charge scolaire na bango eza penza passe. Mingi toko kotia bango na école normale, puisque bano baza désespéré. Toko tinda bango na école normale, abolonga kuna ba orphelin. Donc ozomona quelque part bana na biso, baza un peu complexé. Donc biso toko tanga kuna te kakande bango. Tolongwe wana eza na bana oyo toyebi ke gratuité eza na école primaire na privé totie te mais totie bango na école publique kuna toyebi ke gratuité ezali mais na niveau 7e ti likolo c'est payant vraiment bazali awa toza incapable ya kozwa vraiment nini ya scolarité na bango prise en charge scolaire mobimba toye na volet hébergement nayebi ke tota koloba ke ba partenaire bazate kolia ya bana lelo bakolia pondu lobi bakolia madesu meza pasi tokwa kosomba ta kilo ya Thomson pona bana balia baza 30 baza boye bakolia ya combien soki tobi ke lelo tolesa bango fumbwa eza pasi yango wana na côté hébergement tozoko senga botalela biso likambo ya kolia ya bana balia ka repas moko équilibré. Et comme ateke bakeke là c'est voilà biso kutu tolia kana biso tolia rasoso na bona nende bakalifia kabango toye na volet oyo tobengi santé prise en charge médicale en tout cas ce qui likambo kwa ilibiso tokoki kobunda mwa kisi emonani mwa nini mais kozwa prise en charge na ye na hôpital na kopesa ndakisa biso moko toza victime toke tozwi mukanda topese pa ya médecin lobinini. Ce n'est pas le bourgmestre qui va soigner l'enfant. Donc, au moins, quelque part, au moment où tu bunda, et ça moi passe. Et ça, moi, na moko tozana e awa. Azana bibende na nzoto. Azokende presque na 2 ans. Et zo senga photo zonga sur radio. Après radio zo senga fo moi na wana batia lisu nini pona loboko ya tout droit. Donc tala kolela na biso.
et tosengi pona tosala musala oyo selon des normes standards oyo ministère na biso affaires sociales et zo senga biso fo makoki ezala. Donc indicateur encadreur bazawana mais tozoko travailler na bénévole en fait que bana oyo vraiment topesa bango chance bakende liboso pona bazala utile na société congolaise. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup papa. Merci. Oyo a permettre biso toyeba kokoma na kati ni sika oyo. Oyo a permettre que toza la biso nyonso compter parmi ba vivants ya mutu yande yango wana. Topesi Yesu merci. Nandenge a pesi biso opportunité toya kokoma awa na orphelinat oyo sangisi ba orphelin ba bazangi baboti. Topesi Nzambe merci oyo permetaki ete na kombo ya mama na biso autorité morale na biso mama Judith Soumina Tuluka na kombo ya dynamique oyo ya ye DGST toye kotala bana na biso oyo bazangi baboti. Bana na biso bazangi baboti baza lokola bana nyonso. Esengeli la bango batanga, esengeli la bango balia, esengeli la bango balala, esengeli la bango ba jouir pe na o etali nyonso oyo mimakana bomoy. C'est vrai que kotanga la formation transforme la vie de personnes. La formation contribue au développement d'une société. La formation, c'est ce qui est au cœur du développement d'un pays. Et bana na biso oyo baza na orphelinat oyo baza pe bana oyo baza na droit ete bomo ina bango ezala transformer, bomo ina bango ezala développer. Yango wana mama la biso Judith Soumina Tuluka akanisi bango pona komemela bango mwa kit scolaire. Kaye na biki na mwa sac ayeli bango. Pe asuki wana te akanisi bango lisusu na komemela bango mwa sukali, komemela bango mwa semoule, komemela bango mwa loso, mwa mai po epesa bango makasi na nzoto oyo ko permettre yango bakende na classe. Yango wana na kombo ya autorité morale na biso mama Judith Soumina Tuluka to memi ya muke oyo bino bomoni pona kosunga bana o bazanga baboti. Tozali na bana ya mike ba bébé oyo toyepe komemela bango atali nzanza moko ya miliki po e permettre bango na bisika bazangi komela mabela ba mama Judith askanisi bango apesi bango miliki. Et toyoki kolela na bino, toyoki ba besoin na bino et to enregistrer yango to komema yango epa ya mama lokola ya za mama a kokisa oyo ezali posa mitema la bino. Et Nzambe na biso a bomba bino a batela bino apesa biso makoki po ete mbala sima tozonga lisusu po toyeba kokokisa oyo ezali ba besoin oyo bo présenter biso na visite oyo tosaleli bino. Topesi bino merci pour na accueil na biso. Topesi bino merci pour na bana oyo bino boza ko batela na ba oya ba bébé Nzambe akanisa bino. Merci beaucoup. D'accord. Ok, merci. Je tiens premièrement à remercier le bon Dieu, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a donné cette opportunité, cette belle opportunité aujourd'hui de se retrouver dans ces cadres, dans cet endroit, pour assister les orphelins na orphelinat na biso oyoyo na niveau à Kimbantseke. Nous sommes vraiment très contents, très contents. Je pense que je dois vite réitérer toujours mot ya maman présidente, maman Degond, ndenge auti koloba, ndenge auti ko exprimer.
par rapport à des desiderata, par rapport à des préoccupations, oyo bande konabiso, bazalango awa na kati orphelinat oyo. Je pense que Nzambe akosunga biso, Nzambe accompagner biso to komisa ba kokoso oyo bande ko bazalango awa na kati ya orphelinat. Je pense que l'éducation c'est la base même, c'est les clés, et plutôt c'est la clé, c'est la base, c'est les socles même du développement d'une personne. Sans l'éducation, Moutakoki ko s'épanouir vraiment, sans l'encadrement, sans la formation, c'est vraiment difficile qu'une personne à se développer. Et raison pour laquelle visite Nabiso Toye Awawa pour remettre quelques fournitures scolaires na bandeko na biso bana na biso oyo autrefois bazo benga ma orphelin mais biso to benga bango orphelin te parce que tuzawana pour répondre na ba besoin au bazanango pour le moment parce que biso pe na banda kuna biso to zwaki mo likanisi ya kozongisa bana na biso na kelasi et nous aussi nous avons aussi pensé ya koya na kati na o esika yako kanisa bana na biso pe baza ba orphelin o bazangi baboti mais biso toza ko remplacer plutôt baboti na bango yako memela bango moi sucre yako memela bango moi loso yako memela bango moi mai moi jus et surtout yako pesa bango lisusu seconde chance na o etali kelasi na bango ba continuer ba étude na bango malamu yako memela bango quand même ba fourniture scolaire ou ko permettre na bango bazala na espoir que un jour vie na bango et ko changer vie na bango ko zala meilleur. Donc je pense que ozaki vraiment ya motu ya yango wana ya kopé ça comme message. Merci beaucoup. Moko simba msuba simba c'est corridor d'abord comment ça va parler corridor c'est d'abord pour le corridor Saluez d'abord, papa, saluez d'abord le cordon. Ça va? Bonjour. Ok. Fais ça mon confort. Il faut kokanga ba nini wana mbala il faut kokanga ba saki wana mbala moko na sima kanga ka ba saki kokanga singa mbala moko Ça va être ça prend du temps déjà bon, eux-mêmes vont le faire. Eux-mêmes vont le faire. Il faut étudier. Ça va. Il n'y a pas de stylo à l'intérieur. Va t'asseoir. Les stylos, on va donner aux responsables. Papa, les aides. Papa, les aides. Les stylos, faut Viens, viens mon ami. Va là-bas pour vous. Bonne chance. Bien,
Aîné, bonne rentrée, courage, bonne chance. Ok. Bon, bonne chance. Donnez. Bonne application. Kala. Bakala. Voilà, pourquoi on appelle ça? Regardez là-bas. Déjà, c'est bonne chance. C'est déjà bon. Bonne chance. Ok. Attention. Ok. Attention. Ok. Chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne application. Voilà. Symbolique, la DGST a besoin de par rapport à la problème de santé. Je remercie au nom de la DGST. Je suis dégesté. Je soutiens les actions du gouvernement. Je suis dégesté. Je soutiens les actions du gouvernement. Je suis dégesté. Je soutiens les actions du gouvernement. Bête la maman Julie Maboko. Bête la maman Julie Maboko. Bête la maman Julie Maboko. Na kombo ya DGST. Na kombo ya mama Julie Maboko. Yes. Tokanisi ba bébé o baza awa. Na kopesa bango pampers. Na mwa midiki o bamela motema ya mama motema ya koko yango na bimi boyo na bana. Je suis dégesté. Je soutiens les actions du gouvernement. Je suis dégesté. Je soutiens les actions du gouvernement. Je suis dégesté. Je soutiens les actions du gouvernement. Bête la maman Julie Maboko. Bon, maman, il y a encore des dons sous qui est symbolique. Ok. Il y a pas de bébé. Ok, ça va. Merci. Oh.
Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mabanza Simon Gisou. Oh, je remercie seulement maman Judith Simino pour cette don qu'elle est venue nous donner. Que le Seigneur le... Je veux seulement un soutien pour le chef de l'État. Il est venu nous aider ici. On manque de provisions et des choses de manger, un peu des choses de rentrée scolaire. C'est ça que je veux seulement. Dynamique, je remercie seulement de toutes les dynamiques de Judith Simino. Que le Seigneur le bénisse. Mbote, hein? Mbote. Toi, comment on a? Comment on a Jérémy? Voilà, tout le monde a en tant qu'élève, maman Judith, je merci mingi. Na papa nyonso ba kotika biso biloko. Nzamba pambola bino. Apesa bino makoki, mabo na bino kaukate, musana bino kene liboso. Nzamba yebania ofunga makamona bino nyonso bo salisi mana kombo na Yesu. Bapa otie fungwa mama bongo mbongo. Nzamba pesa bino makoki pona mbasi masusu ezanga sute. Omoni yo pe na choc na loboko saini. Na bukana ki na bale. Bale. Alors pona bakonzi, la tsema soto tout monde na mama ki s'il vous plaît. Maintenant pona bakonzi olobani ni pona choc au na loboko. Pas que orphelin. Na posa basunga ngai pona balongola libendeza na kati, baye banya ko tanga radio. Bon ndenge bapesi bino siko ba don bapesi bino ba kaye bapesi bino ba sac bapesi bino na biloko olia on a dynamique Judith Simino un mot dans l'organisation. Merci mingi beaucoup ndeo tike biso biloko olia ntambi apa mola oli susu apesa suma koki susu ya kozanga susu ezanga sute ndema ebania kozongisa ebele na musala na yo sala musala no ke liboso nzamba yeba ndenge ya opesa ebele de na solo maloba na ngai sa puissance za bénédiction likola vie na yo ndeba ebania ozongisa ebele na communauté. Amen. Ngai komo na ngai mama Monique balungisa nazali na orphelinat oyo na quartier 7 na terrain Mambenga na Marichard numéro 24A. Vraiment nde bomoni ba bébé oyo eza mawa mingi. Ndenge ka bana bazala bango na balosaka na mamsusu balobeta bale ayekaka simbise na mwana moka muke asimi nzela kei na ye. Oyo ayaki bébé makasi mais oyo pe donc là baka bébé 3 jours pour mutole kata na ikaka kuna na kati ya nina orphelinat bébé pena ya bébé oyo. Donc bosunga biso mama tuluka kotika biso boyete tala bakato ya na bango na bana classe na oyo na dynamique l'air nyonso mutu ya kotalaka biso ya kosungaka biso mwa miliki mwa savon mwa kaye ya bana yango wana toyokoyebisa yo mo mutu ya na likolo kuna tala na luka ya bana otala kunde baolela donc eza kutu chance nini ntango banani bapapa ya dynamique bayaki miliki esilaki ntango na ye nazwi miliki nazwi mwa pampex na sepeli mpena makasi vraiment nzambe apambola yo apambola pe bapapa oyo ya dynamique akokisa posa mitema na bino eloko nyonso bokosala esimba na kombo na Yesu kufa te na libota na bino maladi te na libota na bino mpe mbongo elanda bino na désordre na kombo na Yesu. Allez, c'est fini. Les actions du gouvernement. Je suis dégesté. Je soutiens les actions du gouvernement. Mettez la maman Judith Maboko Simino Toulouka. Je suis dégesté. Je soutiens les actions du gouvernement. Je suis dégesté. Je soutiens les actions du gouvernement. Mettez la maman Zosala Mouskala Kitoko Maboko. La confiance du chef. Moi, si mon toujours. Kitoko, c'est déjà. Allez, vas-y. Oui, là, c'est un truc. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. Manuela, est en été.
Bon appétit. Merci. Mangez, mangez. Regarde, il y a dans le bébé. Bébé na jaka lo sote bébé wana. Na kuna kenda bébé wana. Elle ne mange pas. Allez. Non, ajouté. Ban. Vous avez combien? Allez là, allez.